TV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Moutako contre l'armée la fenêtre. C'est sûr qu'il y a une contre la fenêtre. Attends, le ministre de la Défense, il faut appeler sa liste contre la fenêtre. Oui. Ok. Il faut appeler sa liste là-bas. Accuser chez l'état-major directement. Oui. Et puis. TV Média. Pour toi, le ministre de la Défense, et le 5 ans, il a été militaire. Monsieur les journalistes, pour comme ministre de la Défense, il faut anciens combattants. 2, au sein de la service de sécurité. Vous comprenez là? 3. TV Média. Vous comprenez? Parce que le ministre de la Défense a la confiance dans l'armée. Parce que partir de la défense, aux autres dépendent de l'armée. Et puis, chez l'état-major, chez l'état-major, Azam Moutou, que ce Makamulal, au chez l'état-major. Chez un meeting, chez l'état-major. Mais Robin va soldat. TV Média. À vous savez, le commentaire, aux ministres de la Défense, il faut se respecter. Les militaires, les militaires, sur mon acte va faire la question pas il est mappé sur il est mappé alors ça la défense là Garde républicain alors TV Média. merci so que ça qui yo commandant ya sécurité aéroport il y a garde républicain au numéro salani na d'abord cadrer sur la voga il a recadrer au numéro salani bon au connaît ça fait balo simba ko tout na TV Média. ba patriote bazo botola mboka ba M23 bazo koka ba moté ba boazalene mais pourquoi ba M23 bazo koka ba vrai militaire yango na lobby boy ba dirigeant je pense oui ba dirigeant baza na tête wana je pense que non avant que nous boulanga na koya au moins il bloque justement ba soda ba ça parce que tout ça repli stratégique mais moi je dis qu'il est mis très terrain pourquoi ça répliqué TV Média. donc ba faire des signes les faut pas longa ba généraux ou ba commandant opération bazana ba faut pas location ba dirigeant bien na kata ba compagnie na ba section faut pas location bien pour ba diriger ba militaire vous comprenez parce que ce ba chef ya bien bazali ba militaire bazali bien ce ba chef ba bien bazali on a qui ba soda on a mon bazali ba bien vous comprenez mais ba soda bazali bien mais ba chef na bango et là comment ça la carte les kala TV Média. on peut cesser de faire ça tous les deux côtés faire des satiki mais ba M23 bazo continuer pourquoi biso tout ça mais là na attaquer na soutenir respect c'est il faut se faire commandant de tomber ça va tout qui n'a passé mais où tu n'as qui chasse que bon ça cesser de faire non TV Média. tout le monde maman Bobby la dauti ko bima lisusu en tout cas tant na mona maman Bobby la dabi siko za na Maroc na pesio mbote année prochaine 2025 maman Bobby la dazo ko 80 ans. En tout cas, on appelle ça déjà un bon anniversaire. Il y a famille Michonoka, famille ASTV Mobimba. TV Média. Bonjour, bonsoir, balan d'émission, dépêche. Oui, la rapide actualité, à temps réel, dans le système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche les carana chaîne Abino, il y a ASTV Media. Si vous s'abonner na YouTube, na biso ya ASTV Media. Cliquez cloche à notification et vous allez penza malamu mingi. Dépêche ezaka toujours présenté nanga moko missiono aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche lelo to yamba commando Fabien Giningu parce que makambeleka ki na aéroport Anjili bitumba ya makasi entre ministre de défense na bagarre des républicains yango biso attaque émission oyo. Dépêche actualité à temps réel to sala kama solo ya mboka ya politique. Il fallait tout mais c'est Fabien Giningu, tout na attaque militaire na comportement ministre de la Défense, tout na comportement ya bagarre des républicains, nani azana foti, nani azana raison, est-ce que ministre de la Défense, Godé Mwandavita, ya azana raison, tout azana faute, yango to yaki kozwa Fabien Giningu. Sans plus tarder, nazo kotsa Fabien Giningu, commando garde ya Saddam Hussein pe ya famille Mobutu. Merci mingi nena lobaki na bino n'intro chaque fois makambotali armée tu as kozwa commando Fabien Giningu ozaki garde corps de Saddam Hussein ya famille Mobutu jusqu'à dernier jour na bango na Maroc yem tazaki ko kengela morgue place bachaki Mobutu na morgue yem tazaki ko kengela azaki pe ko kengela ndaku ya Mobutu na Maroc. Bonjour Fabien Giningu. Bonjour Micho. Tu es parce que makambo uti koleka lobby oyo et puis si polémique dans le monde entier polémique pas ba congolais ministre ya défense azako swana na commandant
il y a garde républicain où aza chargé commander aéroport. Azali JR commander à garde républicain mais azali sous commandant il y a sécurité aéroport. Bazala qui ko soit na makasi ministre tombo qui na niveau moko on dira to tombo la mwana na ye on dira to tombo la mwasi na ye. Mais problème en ça qui nini chauffeur to garde corps ya ministre de défense a parquet qui voiture commander à sécurité aéroport a dit que place au parquet voiture aux en a droit au parquet wana te longola voiture na yo wana garde corps ya ministre de défense a sali teti aboko ko tempérer nebino wa militaire bolobaka aboy ko tosa ba or ya commander à sécurité aéroport aboko longola voiture ba bisi longola place wana eza VIP. Bon, tu évites place on est qui réservé na nani na président de la République tu évites alors place on ko parquet tes place c'est interdit. Garde le corps boy et pesi commandant ya JR Kanda ba beti garde le corps ya ministre de défense fingu na degré moko okoboya. Tant ministre ye nenga mona ki garde le corps na zwa ki mo sekwa fingu na degré moko le kati epesi ministre a komi traumatisé Kanda ne abandi ko gangela bango koloba makambu n'importe quoi pona yo poto tchaki vidéo wana ba balingi batala vidéo wana ezali na YouTube na biso okoyo tala ngoma vato bana na tolanda ngana na vidéo yango tolanda. Votre Excellence. Son Excellence. Qui a... Non. On est bon. Je vous demande la parole. Moi, je vous ai croisé ici en 2019, je sais d'où je viens avec ce pouvoir. Et vous allez, vous devez vous taire. Et je suis vice-ministre de la Défense nationale. D'accord? C'est moi, le patron de la défense. Vous comprenez? Tout à fait. Oui. Vous comprenez? Alors, le véhicule qui vient me chercher, il y a mon rapproché qui garde le véhicule, et il y a des imbéciles qui tapent sur lui, ils disent que non, voilà, Gabi a dit. D'accord? Excellence, Excellence. Non, c'est comme ça, avec vos militaires, ils mentent toujours. Excellence, alors, monsieur le BFM. Non, je ne sais pas donner la parole. Et je n'ai pas dit de votre parole, ok? Vous voulez jouer? Vous venez d'où vous? D'où vous venez? Moi, je suis arrivé. Moi, j'ai pris vos grâce à vous. Pendant plusieurs années. Et je veux... Non, taisez-vous. Pourquoi ils l'ont tapé? Qui a le droit de se garer là-bas si ce n'est pas moi? Hein? Qui a pris le droit de se garer devant si ce n'est pas moi? Ok. D'accord. Il s'est garé, il m'attend. Hein? Non, c'est mon approché. Moi, je suis arrivé en même temps que le général. Ce n'est pas le général qui a dit. Moi, je veux que ce n'est pas Gabi. Voilà. Ok? C'est pas quelqu'un qui a dit. Et je vais vous montrer. Hein? Le frère m'a donné les gens de l'espace. Ok? Mais pourquoi on l'a tapé? Parce qu'il garde mon véhicule? Il y a eu des échanges. Vous étiez seulement comme ça, on vient au... Oui, on lui a dit de déplacer le véhicule. Il a menti, Excellence, il a menti, j'étais là. Je ne vais pas donner la parole. Qui êtes-vous d'abord, vous? Je suis le commandant ici. Allez, taisez-vous. Maintenant, vous vous taisez. Toi, tu étais là comme ça. Vous êtes un commandant, vous? Un commandant doit se dire comme ça? Et vous venez me parler comme ça? Commandant. C'est quel commandant ça? De quelle unité? On est âgé. Ok, ça va. C'est les gens de vous. Non, mais je d'abord comme ça. Et vous voulez me parler? À vos ordres. Non. C'est les dieux de cette échelle. De présenter ça. Quand vous allez me mettre à l'ennemi, il me fait rapport complet. Et lui, il va identifier, il va dire c'est lui qui a mis la décision. Vous mettez des bandits. Alors. Oui, avant. Je vais vous lessiver. Les gens qui sont passés par la fenêtre dans notre armée. C'est comme vous faites. Je vais vous lessiver. Nasi tolani nga na video pona yo okoloba nini
comment un ministre aza kokangela chef à sécurité aéroport oyo azali commandé à garde républicain. Bon, pour nanga namonaki yango penza, namonaki yango pe alandaki yango pe alandaki yango na tongo lelo. Aza ministre à défense. Est-ce que azali assez combattant ou bien à sala na service à sécurité ou bien à sala na service à renseignement parce que bato ne ba kotia au comment ministre à défense. Aza civil simple civil. Ako tala biloko sala ki wana. Et ça, ce qui président Félix Nengaza wana. Ce qui a Mobutu Nengaza, il faut pas le parce que Nengaza va nommer économie. Ok? Et t'as que ministre de la Défense va nommer un président. Mais nga, n'est-ce pas, yo, aux militaires. Ok? Va nommer yote. Les gens va l'ongler la poste de ce président a yo qui bilo a yo qui kanda va l'ongler d'office. Parce que l'on connaît ça en côté. Mais, Nelo komoko na ko ngana et pas commandant ne ba beta Soudan il fallait ba bende pembeni ba pise conseil no longwa parce que mon ki no ba Soudan musu ba se ba ministre ba tchaki il faut pas ça ba do ani wala te ba yebisa ki na ba saki na brutalité non mais il faut ba yebisa ki na malembe ke place wana ko iko parquet te place wana ko la ministre VIP, da salité place na VIP ezalaka pona président ezala même yé nga yana ce ka yé hein a comme na koti na VIP a volé à qui au contraire sous motu kana na te au aussi la canne na parquet parce que parquet n'est niqué pour la président vous comprenez ce qui que nous retourne là yo hein so affaire qui des chauffeurs na yo na pas jusqu'à vous kenana mais quand il y a car nous va na ngana ti et ça interdit voilà pendant commandant sécurité aéroport à Sali Moussa na mais yo ministre de la défense ozo ganga pe ado finga bango ferme ta gueule yo ministre de la défense o longanga na armée pe oza civil asa malade du coup pona yo komona ndé ministre tomboka ki na bagarde républicain bongo a débordaki selon Batou a débordé mabe ko finga alobi na bango ke boza ba soda asolo bana bien na français boza ba soda oyo bokota na fenêtre boza ba soda bokota na porte te boza ba fo ba soda bokota na fenêtre boko yebanga na za patron ya défense dit patron ya défense yo sala service à sécurité wapi bokota na armée wapi bo bakeno uza patron ya nino na ndango yo za patron ya armée za président ministre ko tomboka ki wana asali mabe to mala asali mabe il fallait benga commandant sécurité aéroport ayipsi na ndemo calme ou bien na salon d'honneur OK a bengi kuna parce que ya azu contrôler aéroport mo bisa frontière OK azu contrôler mo azaka droit ko bengi mais non ko sali la chauffeur na eza bien te na ndemo kimia mais na mi public dit ba civil bazawana bazo ganga pe azo bet musapina tolubu monsieur zana pela ko so musapina o sa ngelo monter ba ko kanga ba tinga na ba ko tera une semaine à prison à Bimi et ça ne soit beau azo kanga ba ka ça ba so do te ba une année 2 ans à prison choto heureusement que no biso ba ka mbali bomo donc te bi loi permis so nga pe anguza mutu ya beta soldat na tout le monde mais où ils appellent mais c'est le président de l'Ongwa qui pona l'Ongwa le kata chef de ta machon soutien président en tout cas chokoto ali choka pona merci mingi pona yo procédure wana te nango olobeza mabe là il fallait quoi ça la nini na ndenge babeta ki mutune ouais procédure ezalaki boyi il fallait abenga parce que yé bango na chef d'état-major bako parce que au directement pas président il faut abenga chef d'état-major aïe c'est ta situation zabu chef d'état-major soit bien na unité ya commandant bazakuna siko ndako yipse que non na besoin na mona commandant sécurité ou bien ça mona zamabe la commandant commandant sécurité changer tina musumebo bo pese punition une semaine ou bien hein punition une semaine soit na grave une punition une semaine après zone na musa parce que ba soldat est monté OK mais bilo ko bossa remplir la kata Congo ça monté donc normalement pour yo il fallait ministre il fallait pas gagner là attaque excellence il fallait bien un chef d'état-major oza mukonzi ya ba soda chef d'état-major a bien commandé à garde républicain va interpeller parce que bilo ko te que l'échelon ce n'est pas dit que yo on va réagir directement non aux amis ministre de la défense et aux autres civils on ça on a blague qu'on dit on a blague merci so que zala ki yo commandant ya sécurité aéroport ya garde républicain au numéro salani na d'abord les cadres
Si on a gagné la Corée, On a aussi la ligne. bon, Au Corée, on s'appelle Balo Singa, on s'appelait parce que a décollé. Ok? Mais il faut qu'on problème. Non, on a problème, parce que c'est légitime. Ok? Et comme si tu comme menace, quand tout à l'heure, non, là où tu as ma boque, mais j'ai dit un canon clé. Ok? Ou à saluer na bon bani. Et ça mawa. En tout cas, eza mawa ou à saliwana, eza mawa. Donc, il faut qu'on aille au sale et la réaction au souhait. Oui, n'a pas sim d'ailleurs le clé de ma boque, un coup de ma boque là. À au sale le collatéral, aux amis disent sa défense, il faut se respecter. Un militaire ni bazana, un militaire ta ma bangwana. C'est parce que mon acte va faire quelque chose, bah il est mappé, je il est mappé. Alors ça la défense là. Bagarre républicaine. Alors, donc, tu es venu à risque. Ah oui. Ça va coller, mais ça le mappé. Merci Ming. Bon, pour nous, Natama Mobutu, le ministre de la Défense, Natama Mobutu, bazala ko se comporter bongo. On peut s'appuyer sur exemple le ministre de la Défense non. Kengo Wadu ne peut pas être ministre de la Défense. Na tout le monde a acté. Nani musuza nani général du Koulia. Azaka ministre de la Défense. Na tout le monde est de l'autre côté. Venganda Azaka ministre de la Défense. Tout le monde est de l'autre côté. Mais oyo azo salango, oyo ministre de la Défense, azo mona za arrogant super. Na monde, na Congo. Oh, boni beaucoup. Comportement du ministre de la Défense Yatanga Mobutu. Na oyo tolo banyoso tuté. Ministre de la Défense oyo. Est-ce que nanina tuna est-ce que Jean-Pierre Bemba Pene a ministre a quoi se comporter bon? Bon, au moins qu'il doit faire une année, est-ce qu'il se comporter nous non? Je sais pas. Parce que le ministre de la Défense a confiance dans l'armée. Parce que partir de la défense, aux autres dépendent de l'armée. Et puis, chez l'état-major, c'est l'état-major, que ce makamulal, chez l'état-major. Sauf que un meeting, chez l'état-major. Mais va soldat. Vous comprenez? Et aux direct chez l'état-major. Mais à ça, les amours, il fallait, qu'elle n'est pas ministre, et pas chez l'état-major général. Bah, tu l'attends, ça la monter. Il faut le respect quand même dans la militaire. Donc, on attend à Mobutu, donc, le ministre de la Défense, il faut se respecter. Oui. Bon, ministre de la Défense, Oyo, depuis à remplacer Jean-Pierre Bemba, et là, on a Oyo, à Sali, Oyo, c'est Péliccio, depuis président Félix Anoubi. Tout le monde est là, au moins, Sali, Oyo, c'est Péliccio. Tout le monde est là, au moins, c'est Péliccio. On a eu s'attendre na ministre de la Défense, et là, on a eu s'attendre na. Bon, à côté, si on a eu le montant au salaire, les amis que nous dans l'émission Minga, qu'on a créé bien là-bas, à bien acheter l'état-major, que nous avons besoin de généraux, tout ça, meeting, nous avons tout ça, nous avons pardon. Na tout le monde a monté. Parce que dans l'émission, il y a dans l'émission, dans l'émission, alors, donc, tout le monde a été, il a monté au salaire. Militaire, donc, yo ministre de la Défense, mbongo ko tu mets ko futa ba soldat. Ba ko quand même, yé muta misambongo ezai. Ministre de la Défense, mbongo yenda sira pa mbongo ezai. Kwa ba S1 ba comptable ba tuboyi ba telu kuzambo ko ba futa ba soda ye mutasi ya kango mais ba soda na est na habité biso basana mbongo si bozo mbongo na habité mais ba soda ba bunda pour la force ka ba bunda netwa wazali ne ngezana izalaki prevu ye ngezana il faut bimisa quand même moi mbongo ba futa ka bango ba futa ba wazali ne passer wazali bimisa mbongo te pour on a habité assez compétent ou comment? Oui, bien sûr, compétent. Parce que nous avons coup de fil à Batbalandanga à Paris, Batbalandanga, Basoda, Balandanga, Basoda, Balandanga à Paris, et au bazar, ex-phase, DSP, Bagarre de Kora Mobutu, Batutu, Balandanga, Babenganga partout, dans Londres, partout, États-Unis, Mokin Mobimba. Mais ils ont un moka comme Elingaï, Aza Commando, il y a DSP, alors que Makambouya ministre de Défense à Sali, alors ayebi Singapour yaza na Paris abi ayebi ministre de Défense azaki chauffeur taximan na Paris est-ce que oza chauffeur taximan ezo pekisa oza la ministre de Défense et donc on dit ezo senga mutu oza ministre de Défense ezo senga nini ata de militaire monsieur les journalistes pourquoi un ministre de Défense il faut anciens combattants 2 au sein d'un service à sécurité vous comprenez 3 il faut ça la service à renseignement. Ok, des faits vieux peut m'en appeler. Je sais pas. Parce que ça la bloque on a tout. Oui, aux la militaire. Aux la ex-militaire qui n'ont aux passion. Hein? Nettoie venir au Kabanda, au bâtiment de hein? Le Kabanda, comment on est là? Nana Bossa. Bossa va qu'on peut ma comment les Kabanda. Nabosani, comment?
Net quoi, bah, côté défense, on va passer à comme dire Mokolo, donc c'est ça quoi. Donc, il y a une cause à ministre de la défense, parce que ça, c'est combattant. Par côté, mais il était à la civile, ailleurs de l'autre côté. Donc, pour nous, ministre de la défense, les autres, nous avons une notion de sécurité. Notion de sécurité, puis notion militaire dans mon tour, vous savez pas, mais par contre, il y a un moutou qui va faire, mais bien, vous savez pas, mais, bon, on a qualifié, puis il y a mingi, parce que, bon, moutou, c'est une rébellion, na muta contre l'armée normale c'est différent avec bema zo panga ata rebelle zo panga alors ndenge ezali fumatia muta za notion militaire na mutu notion il y a sécurité notion il y a renseignement parce que renseignement ils travaillent directement OK ne ane les awana OK tu naza keno zaki ancien na kati ya renseignement ane tu na ina grade mo kino za général ako nominga chez l'état-major zo panga parce que dans le champ de service, il y a une c'est pourquoi on ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Vous avez pas pour exemple, hein. Vous avez pas. Alors, ceux qui n'ont, monsieur le président, pour nous sables wabo. Hein? La civile, l'autre ministre de la Défense. T'as d'ailleurs que ça va se donner sonner. Monsieur le président Longolai. Nous avons vu monsieur le président Longolai, ils ont un de komoko. To partage avec artiste, azali musicien artiste de campo, de campo azali artiste musicien plaza patriote abunda pe na mboko combattant de campo siko za opesi mbote abenga dinga to negosadio akama tanga yebuta ebakite le ministre de défense akama lobi soki pona ye azo senga ministre de défense wana il faut démissionner so za na ba mboka o eza na ba droit et l'on va se comporter il faut démissionner en plus abakisi boy artiste de campo lobi normalement, il fallait gagner la mamata na lingala. Quand on gagne la chef de sécurité à l'aéroport na français à humilier le col à moi na naie, alobi et ça li bien été na bapaya, même quand on va rebelle, hein, et là qui conflit, il y a ministre de défense. Comment naie et ali ma be ba rebelle ba mo na ke ouaza, d'abord bien na tobe na wala pata kunya banani ba ministre de défense. Pata kunya. Et là fini. Bon. Pata kuyezeni tuka mbendre moko. Je pas na armée. Je pas so pata ngene tuka mbendre. Je pas là. Parce que ça le connaît. Azo encourager hein ba rebelle. Yo ministre de défense ko ça le connaît. Ozo gagner ba soda na obongo. Mais na kati aéroport. Pe olobi ke eloko esali moi pasi alobi na ba soda na yeke bokota na fenêtre. Bon, oza ba zela nan. Alobi na ba soda na yeke bino ba soda bokota na fenêtre. Déjà sur la sakota ba rebelle na ba rwandais que tu sais que Alexis déjà que armée na biso ba soda ba za formé que ba kota te na nenge na oloba nenge artiste de camp alobi déjà humiliation humilier armée na biso na monde entier que ba soda mini ba za na FARDC ba kota na fenêtre ba ko ba zo pendant formation bien comment un ministre de défense o humilier ba soda na obongo na miso monde entier pe na français mokimomba ba yoki ba rebelle ba yoki l'étranger ba yoki obi que Bako bake Congo to kota na biso ninga l'unité mon ministre de défense avec ba soldats ni baza mal formés bakota na porte te bakota na fenêtre. Est-ce que ba soldats ba sa combien d'années au baza na aéroport ba sa combien d'années au baza na républicain ba sa combien d'années na nina. Te ngana yo to ebiti. Tant ba tché déjà commandant ya sécurité aéroport déjà c'est que ba yebi capacité na. Bien sûr parce que ba yebi capacité ndé ba ti wana. Muta ko kota l'armée na fenêtre te sûr ba yebi kino ba kota na fenêtre. Attends ministre de défense il faut appeler sa liste ba kota na fenêtre wana. Ok. Il faut appeler sa liste là-bas. Accuser chef d'état-major directement. Oui. Et puis, chef d'état-major a répondu, il y a à répondre le président. Ok? Il faut qu'il y ait un échelon. Mais il y a quoi sur le bango? Donc, il y a bien que mini basoda va continuer à fenêtre. Bon, mais avant de même on a fait la tin à ça le rapport. Abi ça basoda va continuer à fenêtre. Oui. Bon, il y a le biga basoda va continuer à fenêtre. Bon, pourquoi pas basoda infiltré à Zolandi la bangote? Bon, si au lobby sur Makamasolo. Il y a question à tout. Au lobby Makamasolo parce que à Zolandi la bangote pour l'année. Tu la question bien. Pour y a le biga basoda na biso va continuer à fenêtre éliminer bango. C'est les armées na so FARDC. Si quoi pas le baga que FARDC monte à la puissance. Mais ministre de défense Mukonzi armée a le biga baza basoda à fenêtre. Si quoi ton dit ma baza la puissance, to va continuer à fenêtre ton dit melo. Bon. Au moins, si vous biloko à l'objet wana, dans la liste à battu oyo, que nous bakota na fenêtre. Hein? Net quoi battu, monsieur sur bakota, net quoi mixage brachage. Azana comme on a bango tout. Et là, on a ça. Il y a un ministre de la défense. Il faut ça écarter bango. Ay bengi chef d'état-major. C'est un secret d'état. Oui. Ay milliers armée, ils ont quoi secret d'état.
Merci minga ministre secret d'état to ko vana mini pona ye wana penza te to yaki ka parce que to ko zo ezali dépêche actualité à temps réel na système abuka lelo lamba lelo yango to yaki ko zo commando Fabien Ngingu bomoni lelo merci mingi bomoni lelo Fabien Ngingu aza calme hein, parce que to yoki ba conseil na bino ndenge bokomaka en tout cas bosepelaka na Fabien Ngingu bolingai bolo baiki azalaka poser nga pe journaliste na lobaka mingi te na tikelaka pe temps nasi lelo bomoni toyoki ba conseil na bino bolemba te kopesa biso ba conseil tant que ça émission na Fabien Ngingu poye azali bien formé Fabien Ngingu to kovanda kana ministre de défense te nasi to kota na makambo etali mboka lokwa to zuyo yo zali commando bien formé okenda opération na Uganda bokenda ko enlever Musée Laurent Désiré Kabila o bokutaka mauvais temps et simbarate bokenda ko zwa ebembe ya Biarimana na Rwanda. Donc, au sein de l'opération, Ebele n'attend à Mobutu. Mais, pourquoi le FARDC, azoko kako conquérir ba mboka oyo, ba M23, ba botolite, yami bale, pourquoi FARDC azoko ka ba rebelle, pourquoi? Bon, monsieur le journaliste, au monde que non, et le cause on ba commandant au bazana bango. Ok? Baza la compétence de la force militaire et de te voilà nous a très fort pour le Kabango. Te na lobina no FARDC na FARDC ya ona zolo bate. FARDC ndenge zawana il faut ba na lobango et puis na zolo bango sur les lots. Donc FARDC ndenge za il faut ba longla ba généraux au ba commandant opération bazana ba faut ba lukaso ba dirigeant bien. Na kata ba compagnie na ba section faut ba lukabato bien pour ba diriger ba militaire. Vous comprenez parce que ce chef a bien bazali ba militaire bazali bien. Ce chef va bien bazali on a qui va soda on a monte bazali bien. Vous comprenez? Mais ba soda bazali bien. Mais ba chef na bango. Et là comment ko ça la carte les kana carte. So eloko nini ezole kana carte que FARDC sa kokate oh yo attaque militaire ndengo tala bo détecter attaque mutasala pour ça opération bokenda na parce que le qui chasse bokenda Uganda ko enlever Laurent Désiré Kabila pour attaquer bokenda ko so ebemba Biarimana bozongo penda na morgue na Rwanda boye nango tina clinique ngaliema eza opération suicide siko yo ndenge zo mona FARDC sa zo kokate ozo na ndenge na attaque militaire okoloba nini bon nazo mona ngo keno bako yango na lobi awa un compétence ya ba dirigeant ou bazana bango ozo pas deux ezaka moral ba militaire faut bazana moral trois faut pas la mbongo la bango prime la bango na poche la bango vous savez pas quatre soldats il faut aller à très bien à la ration pour la combattre dans le Congo là et à la bien renforcer la munition là vous savez pas à quoi même je vais me à 70 kg mais me à 70 kg ça me 60 kg à me à 60 kg vous savez pas au pays on a ration là la ration là bablo tout na massage na PC en global. Expliquez ça à part massage, ration militaire na guerre cause à la nuit. Il fallait ba ma dès non. Ce qui dans monde pays bien, ba soldat ba la mourir à la bienté. Un, ba dirigeant. Deux, battu la section bon aider ba mon bien. Trois, nini militaire ninga zana il faut zana prime na mbongo na poche na ye. Vous comprenez? Quatre, il faut ration de combat na ye. Ok? Je quand même à 60 kg, à même 60 kg. Soit même 50, à même 50. Soit même 70 de taille, moutuna. Moutou selon kilo. Na munition, na ration de combat, tout n'est la pessi, et le qu'on a kilo à l'autre. On a ration de combat. Ration de combat, mini, ya soda, et sengi balamba, makusa, baloso, na guerre, bolambi, loso, bokaboli, batuto, ne bolamba, na ba cantine, na ba makusa, ba militaire. Expliquez-moi sur ration de combat militaire, les arani. Ration de combat militaire, ils ont 4 kilo, mingi, ils ont trop léger. Mais tu fais ça avec exemple. Ils ont quoi, bloc, ne biso, tu vas lire la ration de combat, ils ont tamé la Belgique, la Belgique, tu vas lire la Ngoba, je pense pas, parce que ça, le moko, ils ont importé. Et qu'on bête même bénéfice que 10 ans na kata nini ko bébate mais ce aux des opérations au colia mais ce qui que non aux opérations aux la caserne à au colia biloko na balambi ouais makusa mais ce aux na kata opération jamais ba wela le bloc fububa ta bola ma biloko na mais ba ngula ba attaquer ta bola ce bloc boya banguna ba mona milinga ne bola banguna ba mona milinga kam milinga zo ko bazana ba côté bino ba betino ba roquette musi ouais c'est ça. So exemple net ya ration de comment pesa ta mibale biloko nino ko zala oyo ba soda ba ko komima bon
ezalaka nini na kati eza na café moko eza makasi koleka café na so meli yango soko toyali mosusu monsieur journaliste osala 2 jours odame te mona ekangi opena na biscuit oza kwa mungwa yango café balomela omi na biscuit wana ozopana olala mpe pongi te pongi surtout monsieur le journal café eza makasi babe ela mwa suka na yango na café wana na biscuit wana mungwa wana so olia yango bilungunu ekangami et puis eza na nini eza na bakornembe fo banika yango konika ok na soso eza konika na nini sausage eza na kati ya boîte na yango eza mpe na banini bacuillère nango eza na banini bamadesu eza na kati ezopanga baboîte moko mike eza bilo moko te eza nakoloba keno eza bilo moko tolobaka 5 kilo oko soko olingo omemango mibale etali yo ezopanga so mpo ozwi yango fungoli oti na kati ya kidback na yo bamanger te tomonaka na kidback otao na mokongo te kidback eza molai bo miseti na mokongo miseti bozoka baterme ya aza militaire kitback ezaka molai miseti nde bamemala na mokongo we alors soki ozalaki mpe na tibale na ozwi mpe obakisika likolo nango ozopala parce atibale epezaka eza mabende eza na kati bon merci mingi siko eloko nini ezosala ke ndenge olobi soda azala motive mais eloko nini ezosala ke bagénéraux wana olobi bakomanda baya mabe eloko nini ezosala ke bazotikaka bakomanda na opération mais le problème oyo je pense que non nalobaka eloko chaque fois puis naloba yango lelo ok eloko eza awa nalobaka yango mpe naloba yango lelo lisusu parce que eza biloko il faut motive yango à tout moment nasi naloba yango ke non monsieur le président longola bagénéraux wana tout okozwa ata caporal ya pamba chef d'état major akozala ye bakoma ata bachef d'équipe bachef de plateau bacommandant kopali banani akoti ata adjudant ou bien lieutenant commandant opération akokompere ce n'est pas dit ka bagénéraux te oyo penyaki akomi pia chef d'état major asali akoti kula nini ezaka te bacapitaine bazali bakoti batechnicien de major technicien d'état major bazali babreveté d'état major batechnicien bazali eza me balieutenant mosusu so baza ndenge wana azwa bango atiama na nini bakomanda oui bakomanda opération ona kotuna question moko bato balobaka mingi yo posi olobango bato balobaka mingi normalement bakomando bazalaka na este kuna o balobaka swahili bango balingaka bazala kuna mais pourquoi bazwaka oyo ya west te bauti équateur bandu ba Congo yango na répéta mosusu nasi naloba mpe naloba yango yango na anyo rapele bato biso nde ezalaki te keno kaka bino boza boye bate non toza mix ok ozala swahili oza mongala aza wana moluba aza wana mokongo aza wana biso nyonso tout aza ok tous les langues nyonso tout eza te kaka nayo ovoi na est kaka est nde oza non il faut bouleverser bango tout ok mpona équilibre ezala et puis omona keno bato au moins osala bavile eza te ozopanga mais bato tu baza na est kuna kaka ngai nabotama na est na kola je pense nalanda motu moko bote oyo bakobima so bani balonga généraux na biso tokoka parce que tuza bato ya est di wow nabiki wow oyo nini yango motu aza soda ou bien aza soda soda batabise partout bakolongo bamite yo bosino balandi yo na nsima yango tomona bana basoda baloba balangue ebele sikoyo opesi exemple ya bien bawazalendo nakotuna question boye lelo oyo bapatriote wazalendo po M23 botoli plus de 54 villages bunagana yango 3 ans ruchuru na maboko na bango mais soki ezalaki bawazalendo te mais naoloba boye ntango M23 koma déjà Kinshasa grâce à ba FARDC azokoka te mais pourquoi différence ne eza wazalendo aza militaire tazaka patriote azwi minduki kobundela mboka ne aza kobenga na M23 azorécupérer bamboka mais FARDC azokoka te pourquoi attaque militaire bon nasi nalobi awa déjà nalobi kene komotive baarmée na kombo nazotanga bakombo wana ozopanga omoni bapatriote nasi naloba makambo ake 80 na bete émission ngano déjà nakorépéta ngo lelo lisusu répété ntango Mobutu ge na 80 jours eza na moba ok onani Che Guevara ouais Che Guevara quoi ouais Kiba Che Guevara bazwa bapatriote bakosangana na baarmée nde Che Guevara azwa suka na biloko après Mobutu akobenga bamarocain aye kobenga masale nani ake koti bakisa bamarocain ntango Che Guevara akenda abikino
jamais na vie na côté sur ma konakata à la calme. Vous comprenez? Pas patriote ni bazana. OK? Basa bana mboka. Oui. Bazo bundi on appelle ça exemple on des la moba 1 moba 2. Vous comprenez? Alors, basa wana basa motivé. Ce que ça na ba bunda, il fallait bango peut gouverner ba le foot bango quand même bon dit. Hein? Question na ngo répondre bien té. Ba patriote bazo botola mboka, ba M23 bazo koka bango té ba Wazalendo. Ouais. Mais pourquoi ba M23 bazo koka ba vrai militaire yango na lobby boui. Ba dirigeant. Je pense. Oui oui. Ba dirigeant baza na tête wana. Je pense que non avant que nous boulanga na koya. Au moins il bloque justement ba soda ba ça ba parce que nous tout ça repli stratégique. Mais moi je dis qu'il est mis très terrain. Pourquoi ça répliqué? Yango wana ozomona ke ba botola mboka. Mais Wazalendo bazo ça répliqué. Jamais. Bazo ça la tête. Na uto na ba na la que le 3 na uto na ba là. Tu pas. Bazo frapper. Bawazawaza. Ouais. Mais au image penza il faut faire des penamo na umite mtabula image Wazalendo. Merci mingi oyo za motuna musu ya suka po tozo chite lelo tokozoka pona ministre de défense. Bawazalendo question na ngana ngina tuna yo parce que tozo ko chite bon question na ngeza boye comment bazo sala ba corps à Luanda yo za politicien té mais na tuni ba corps à Luanda so ba lobi na FARDC cesser le fait FARDC atiki ko beta mandoki a obeta te mais tant FARDC ko tika ba M23 bango ba yoka bango be cesser le fait ça tous les deux côtés ouais FARDC atiki mais ba M23 bazo continuer pourquoi biso tozo to ça mais ngai na attaquer na soutenir respect c'est le faut ça commandant de tomber ça bango qui n'a passé mais utina Kinshasa que bon ça cesser le fait non celui qui ça le bilo correct non cesser le fait alors ceux qui M23 respecter alors biso plutôt pour respecter parce que tu retires la bande ou m'habituer alors tu sous la bande to kena c'est que na moni ozan esprit Mamadou Ndala parce que Mamadou Ndala Kabila azaki na bango connivence mais Mamadou Ndala so il va le cesser le fait il y a zayi ko progresser il faut qu'on continue parce que so ba le cesser le fait on a attaqué non au vali kabute non so ko monka mutuna salimi re yonayi c'est le fait c'est comme ça mais pourquoi faire de ça so sala tene Mamadou Ndala za so sala mais il y a un rôle ba bloc ba dirigeant chokoto ba dirigeant ba kuna alors chef d'état-major peut d'accord accuser la carte sur lui c'est le fait sur Monique Roma causal chef d'état-major a déclenché ça mais c'est le président ba lui c'est le fait mais Wazalendo a menacé alors na pesi on va funga fait so président le bitebo fungola te non on a président donc on a président quoi président oteka so merci mingi nasi bozoka soki président balobi wa fungola fait eza lokwa président zoteka mboka tokokota na politique te po yaza politicien te yango moyen na kota na politique ya te wa mingi armée tokomi na biso ko chite question suka na kotuna eza Mama Bobila Da tout le monde Mama Bobila Da uti ko bima lisusu en tout cas tant na mona Mama Bobila Da bisiko za na Maroc na pesio mbote année prochaine 2025 Mama Bobila Da zo ko 80 ans en tout cas na pesio déjà ba bon anniversaire ya famille Michonoka famille ASTV Mobimba télévision ASTV la chaîne incontournable na pesio ba bon anniversaire na avance nzamba batela o mama abaxel sous 15 ans o ngana pesio lokola baxaki na Ezekias to mona ko ka sala biso bien ta tozo mona Mama Bobi ezaneti tozo ko mona toujours président maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga le maréchal d'Isaïe l'incontournable l'homme oya tika bilembo ba palais du peuple o lelo batunyo so Kabila Vandelango Félix Vandelango l'homme oya tika stade des martyrs oyo Félix Vandelango Kabila Vandelango oya tika biloko stade des martyrs na bilo ta kama la tête ngai stade Kamanyola tenga azotanga ba œuvre Mobutu atika biso po maréchal o lelo Kabila le kagawana Félix le kagawana atikela biso ka Mobutu atikela biso Inga Shaba en tout cas Mobutu atiki biloko ebele biloko ba œuvre Mobutu atiki Kabila atikeli ko sala ngote Félix Patrick ko sala ngote parce que
ti lelo bango nyonso atikela biso mpe fleuve hôtel du fleuve Congo ezalaki CCIZ parce que eza ya Mobutu bapakoli kaka couleur baréflexione yango kaka mais eza baœuvre ya Mobutu donc la voix d'Isaïe baœuvre ya Mobutu basita la voix d'Isaïe Mobutu atikeli biso biloko ebele en tout cas mama esengo na biso to tomona koza vie ezosala biso mpe plaisir tomona kaka ke maréchal Mobutu aza vie yango nga atake mosali na Nzambe lisusu na bakiseli lisusu 15 ans de vie Nzamba bomba oli susu lokola bakiselaki Ezekiel bon anniversaire d'avance Mama Bobi Lada. Mama Bobi Lada tozongi po ozaki na Mama Bobi ozaki kokengela ndaku ozaki na bango na Maroc Mama Bobi alobi akomi na posa azonga Congo mais alobi ke aza pressé akozonga mboka mais aza na esika kovanda te akoki kovanda na hotel te akoki kovanda na epai ya famille te en tout cas aza na posa azonga mais aza na ndaku te même na Badolite, même na Kishasa. Tango okaki message à Mama Bobi Lada attaque yo moko saki na bango koloba nini ezali question suka tozo sukisa. Bon anniversaire Maman Nzambe apambola yo. Pourquoi babakiselo allez abakiselo. Babakiselo 15 ans ngai. Nzambe aza na oya. Nzambe azali kolope beta malase. Bon, alanda ki Maman Bobi eloko alobi. Alobi on bien peu clair. Comment ni ekunde hein? Je pense que Ekunde. Na Ekunde t'expliquer ba tu. Ekunde zani nani mangala makanza. Ekunde zani tu ka poubelle place. Boni nde to kolobwa ka poubelle. Hein? Nde ba benwa Ekunde. OK. O bobe na so full full Ekunde ya mwana ngala. Alors ndako tu. Moze. Ba yaka ba rwande ba pia ba ndako tu. Ndako na se parte. Ti ibembe ya batu. Oya mama c'est bako buka yango na Badolite ba panza biloko tu même si ya ni sele par contre toi na ngezala Mobutu mutatunga yango et puis azaki na résidence ni wana ba bebisi yango tu ezambe ba ndako ya mama c'est Mama Bobi na pigeon biloko na tu ba pia yango ozomona bon si kwa ozonga kola la wapi pa côté hôtel et grand Mama Bobi akova hôtel Mama veuve Personne n'a d'accord avec le gouvernement ou Kenda Boussona ou la Hippolyte Boboma faut bien construire. Alors la besoin zonga les bimba. Papa nanda azonanda connaît. Après qu'on fasse son hôtel. Azam maman azam kolo. A qu'on fait pas bande connaît. Elle dit quand même tout ça batko. Ce que message ya maman ce que yo koloba na gouvernement nini pour maman senga zonga azananda. Et le président wana balukize ndako basomile ndako pona koloba kisi motema parce que biloko na bango tu baboma yango osopanga na motema mabe la haine OK ba détruire ba biloko ils amènent la province tu baboma bomanga osokopanga alors si wakonola ni kunde wakonola hôtel nana ba foutre l'hôtel na c'est question je pose na question maman kola hôtel te maman baso milonda maman imo kalobi olala na hôtel ite na hôtel te bon il ti baso milona maman ndako yo bi pagota serezali pourquoi batonga kaka pagota selo batongela maman bakepe na Guado babongiseli maman ndako na ye Guado o Mobutu atongaki Kawele babongisi pe pagota sele et ko sala bien o maman zonga ya mokalinga ke Guado avani na Kawele ozolo bangalo obi résidence wana tenga na mona ngote to mona ba ndenge kufa ezaki ndenge betaka na mwa yini minute Kawele ezaki ndenge suka na palais pe ndenge zana côté mususu ezaki na orbo ko kasa na orbo kwa ngomba na ndo mona ngo donc sinon to batonga kana kacha Kawele pe orbo po ke côté okene côté orbo ezaki kwa ngomba ndako wana papa tonga ngo ebi komela nesala et puis au château o ezaka la kata na ville ya Badolite na résidence o pour maman vanda ava batongele na château ya babongisele château ya Badolite to o ya Kawele bon château wana eza monene parce que bakila ngo l'état chaud déjà monai eza na ko pour maman na moment oyo nga nazo soutenir président Félix babongisela maman place ya Badolite ndako na bango ya Badolite ya Mobutu ba reconstruire yango bon ba reconstruire pe pagota sele maman de vanda na sele ezali résidence na bango privé avandi kuna na soka nyake na Bado ake na Bado na résidence et puis azape moi si ya ex-président de la République ancien Olimbis ancien président de la République le maréchal d'Isaïe obi maréchal ngala tangi n'époque maréchal ngapo na bima mboka na tika 1991 nde na ya poto na ça fait depuis 91 na en Angleterre
nabimaki na 1990 pour na saka transit na Nigeria 91 na koti Londres donc depuis 91 ti lelo na en Angleterre donc biso toza ba premier habitant ba doyen Angleterre biso toza ba doyen Angleterre ngata on azako tanga na kini ngaza ko kene classe na bonnement na compagnie papa na biso za ça na FNM na limité ceux qui boza ba na 10 compagnie zo pesa bino abonnement tozo zwa Sotras tozo kene classe ya Ophélie ya mibale ceux qui to beli compagnie za privé toza ba ayant droit na mama yemo to kena kozwa traitement ya Ophélie na mama yemo compagnie mutu afutaka donc Mobutu asali bato ba koli mpoka Mobutu na bato ba koli mpoka lelo oyo différence ezali makasi ozomona yango to sengi basala eloko moko pona mama bakisaka mama muke pona président Félix pona mama bon na ko sengi pas monsieur président et puis il pas maman nani maman mosa président Félix maman Denise yake ouais bon bakutana kine hier ndia ko tia pression parce que aza moninga ni quoi mosa président ancien président il est pas mosa président OK parce que après ça conseille bien donc monsieur le président je pense que nous eloko maman lobby oza président de la république oyo kakuni la mama aza beza zonga mboka naye azo akora mobali ni azo nango mboka naye alors akola na hôtel te akola pepa bandeko na été alors asengi epa na yo était que président de la république oyo kilinda kubosomela yango ngabutu na senga ba bongisa pagote en sele na badolite oui bako bongsila mais ça fait longtemps 5 ans monsieur le président Zaliana a fait le banc maman ça le banc déjà na 5 ans est passé. OK? C'est qu'il passionne. Tu es à la keno ba chinois ceux qui balobi ba tongela maman bobila ndako ba si ça pagote en sele dans 6 mois ba aussi ça maison maman mbongo ouais est-ce que ma maman parce que ils ont travaillé ba on ça ba maquette aller na tu ba on ba bien. OK c'est bon merci merci commandant Fabien sozana likambo koloba on a tuniote pour émission et comme na suka to sisi to kozongelo soki problème musu ezali ya makambo etali armée yaza correspondant na ngane émission actualité à temps réel de pêche makambo sur armée to yaka to ki pe ba conseil na bino na si bomoni lelo commandant Fabien azalaki calme posé asiliki te abimi pe na nzela te azalaki tout droit nga pe na tikel commandant Fabien aloba soko zana liloba te to clôturer soki lobe ezali olobi émission Siri. Bon, merci beaucoup, ma patriote, tout, na ba salanga tout, wazalendo, far de na pesi bino stumbote. Nzamba pambola buni, mubu molamu, et puis, botika la kimia, mukena zana wana pour l'instant. Moi, message, moi, ya suga, ya commandant, ya aéroport, Bagazaki. Merci beaucoup, Ndekulanga, mon conjurant, bon, habitation, na garde, na habitation, à cause de mon conjurant, parce que nous avons appelé le sergent. Moulera grade, nous avons fort, il y a premier sergent. J'essaie d'accord, mais couleur sur la peste, ça répète. On peut se gunder, Bagazaki, on va la repère, c'est que le courage, pose à la courage, courage, ça mis sur la hauteur. Aux autres dépendre, na armée, et puis civilement, bâtir au moussap, na mis sur beauté. Parce que ce monsieur va t'aller bon, mon ben, la bouca qui l'a, j'ai créé, puis dans ma boucle là. OK? Parce que, il y a ça les a en côté, mais, n'a pas ce courage. Faites ton travail, et puis, monta à intimider aussi. Merci mingi na si bosepeli na émission otosali na Fabien Nginingu azalaki garde corps ya Saddam Hussein pe ya famille Mobutu ti na dernier jour ya maréchal Mobutu ezalaki wa bino ndeko na bino missiono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo dépêche ezali émission la bino ba actualité à temps réel pona makambo etali mboka na biso pona souci ya mboka na biso yango wana to sengi na yo ndeko o nyoso ozotala émission oyo soko sepeli contribution ezali kaka partager émission oyo na ba page nyoso ba groupe nyoso ya WhatsApp ba groupe nyoso ya WhatsApp ezali otindi émission yo ekokuto rien ezaka contribution na yo to sengi mbongo te mais ozwi kaka lien émission obwaki na ba groupe ya WhatsApp na ba groupe ya Facebook otindi na ba Facebook na ba groupe nyoso ezali ekozala penza contribution no munene pona émission bobo sana te to saka pe émission mususu oto bengi chaotique ya masona box kala te to kolobela makambu ya komba ya bakole parce que ba perturbation et salami ebele pona lelo na kozanga te ko pesa Alain Konga na Paris na pesa bambote siko zali partager mission olandaka biso tchaka ba commentaire en tout cas ça rapenda biso plaisir trop Alain Konga na France na Paris to pesi mbote
petit papa na Orléans, petit papa za pire petit à Niarkos, oya liani à Niarkos, avana na Niarkos, oya ebiliwa Niarkos. Semaine prochaine déjà nazo na Orléans, na mboka Orléans na France, tozo ke nukuta na petit papa, na robeta 3 jours na Orléans pour na reçoit petit papa via Niarkos. Niarkos akufa ndenge nini. En tout cas, so s'abonner parce que batu nyonso ba beta masolo Niarkos, ba vana na Niarkos te, mais oh non ba petit papa petit à Niarkos, ba boaka même na banzembo ya Niarkos, petit papa ba boaka na banzembo ebele petit papa na kozana Orléans na robeta 3 jours na kozala na famille na nga mobimba to kosala 3 jours kuna na kokene pe ko visiter monument ya Jeanne d'Arc a conquérir bitumba gagner bitumba na France kokene bakaka makambo ya bitumba ndenge ezalaka. Après kokene Orléans ba voyage eza tour eza ebele na kokene pe na Suisse kokuta na Major Ngani bobo sanate na kokene kuta pe na kokene pe Espagne kokuta na pe suna moko pe ya ba famille Maréchal Mobutu na komba libongo bi na pesi mbote na pesi vieux Willy na Belgique opazaki moko ya commandant sécurité ya Saddam Hussein pe alandaka biso. Sans oublier na pesi pe Godel Besse na États-Unis d'Amérique, Godel Besse na États-Unis d'Amérique ya yombote ya mwana partager mission tina na ba groupe WhatsApp e kozala bien tchaba commentaire e kosala penza plaisir ya mingi na bosanité vieux Selio na Paris. Et puis Père Kofi na peso lisusu bambota trop Brice Mpangi esikoza na Congo bambote yango wana Brice Mpangi le grand sapin na peso bambote Boliston noka na Paris na peso pe na Belgique na bosanyote na peso bambote Gili Bilolo na bosanyote na peso bambote Maître Baina Jidoka International Papi Nimi baeto nyonso balingaka mission noka ya bino basalamu yango yo Danima va partager mission soutien na bino ezaka ko partager émission. Pona lelo tosuki awa nde tokutani na actualité ezali koya na ba dépêche ezali koya actualité ata réel na système ka ya buka lelo lamba lelo lia lelo abino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Bye bye. Peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Biba million Namboka Andela ezate Dele sage Maya microbe Peuple azali kolela Baseleki Active Média. Aimez, partagez et abonnez-vous.